esengo ebele. Pour la bine esengo ebele parce que la réponse na zui na moni aso penda bolingo ezali. Na signal d'abord merci na bandeko nyonso na kati ya Facebook. O babaki kotia ba commentaire na bango. Bandeko na kati ya WhatsApp. O babaki kotia ba commentaire na bango. Surtout na Facebook na zuna ba inbox ba réponse à ba répondre nga. Pe bandeko babaki ko répondre na kati ya YouTube. Merci mingi vraiment na tona sami na esengo. Na ebele pe la moni pe vidéo ngozo tala mapena ndenge bien ya so na ndenge munene na sepele. Mais problème na sepele mingi te pe la moni bato tout batali il y a plus de to ke ba 6 ba 700 personnes batali vidéo. Mais boke wapi. Il fallait botika bo s'abonner botika là pour ma soleil silite ma soleil zo continue ma soleil zo yakara plus pour zo fongwa to bani malembe. To ba concept touch e ko simba masolo. Tu habites tu es collègue tu dois ça konya muki ma moto wana moni moto de biso ko sera mo masafu et ça ma bien ya moto yaki bozo nga bo s'abonner ebele nga ko tabe ko s'abonner te pour moi ko s'abonner zo baby ça ba muki ko s'abonner massivement nga penza bo boya libokema ozo mona pele liboke penza bo mi boaki bino moko na kati ya na kati ya concept bomi bois kama bino moko pena libokema apesi na nangi kutu makamuto boti anga ba gente bo jeme ngana na système ya ko jeme so bo mulika bo jeme renga esa nga ba esenga makasi pe ba commentaire na bino pe osala nga esenga makasi na lingi pena ke YouTube yemu ko YouTube etanga olamuka kama bi ya mo mo so asimi kisi na kata YouTube na nga bende to ke samba. Boya penam ebele libokema pas massivement mais libokema na besoin na kati ya concept HTV pona wo merci souté que to ke na mama ezali ya mama ya liso na biso pende 26 biso awa ezaki a propos toko bakosala bolamu be kotika kosala bolamu boli misabande ko na ba okanga son awa na tonte pena na esengo komona pena bandeko balakisi bolingo ya soto mutu na so bolingo ezali te mais bolingo ezali mais bolingo to memela ndenge nini bolingo to osela ndenge nini bolingo to pesa la ndenge nini bolingo to osola ndenge nini c'est ça le problème mais komona bandeko ba komelinga ebele moi écoute na loba ba commentaire ba tunyo sote po ezwa biso ti lobby. Mais non, je vais commenter à Batundambo. Pour te basu kosolola. Tu bites le soleil et ce qui peut être pour le soleil, ils continuent. Ils ont monnaie, ils ont monnaie. Tout fond, on peut dire que pour balobi na se na mokilo sans bolingo iloko yosala mate. Bolingo ndeza mutuya. Bolingo ne de kinyonso. Yango moni ke concept cha simu na bolingo. Masola bolingo. Ya so ba de ko ba komeli ngai. Do ma ebisi ngai. Aebite soki nzambe te soki ayebaki nzambe te andimite akoki kopesa bolingo na nyonso ekomela na vie na ye soki ayebaki nzambe te me alingi kopesa bolingo te me lokola aza mwana nzambe ayebi nzambe lokola eloba nzambe ezotinda biso ke toyebaka kosala bolamu yango ndeko alobi ndeko afi tokutela kosala bolamu po bolamu aso totiki ta musu lelo yo omona ngote meta musu ba na ona sima ba komona bolamu na yo palo beza pasi na mukio to vandi lelo na ba famille za pasi pe mawa mais lokwa to ebi nzambe ebisinga ndeko toko baka ko sa bolamu ndeko musu ebisinga bi ndeko afi na komeli yo amani bolingo eza mabete mais kopesa bolingo fo bana na yo moko yeba kobilinga nanu yo moko po soki oyozo pesa batu mususu me yo moko oza komilinga te yo moko omiyebi te se ko ebite na bolingo te abeza bien ko yebe batu me yo moko komibosana te yo moko za motuya soko zuma salaire na yo ke somela mbana yo moko abenga deja bolingo pona ye soki un peu mon otine batu na Afrika bien pour me me yo moko ne yeba komilinga va moto alinga yo
ye po na lobi bolingo ne eza yango wana po soki biso bato kuma habitude na mususu ke yo onanda kono oza na eloko te betango Kongo ekobenga ona na maladi yiwa otindi brun ona ni oma osusu ke mona mususu ba facture mususu otia ngona mopandi po aider bato mais kaka bato no zo aider ba kosala kaka ete be yango ni musinzo ba kosunga na sima bato ka mbeli yanga bipo na ye koyeba na komindinga yo moko yeba komi kabela yeba komi gate ye po na bolingo eza yango wana donc monsieur ebisinga lobi ndeko afi ko bolingo eza kaka te na famille na yo pabi yabi na famille on asomona ba problème zo nyonso ato aider mutu akowanga no to aider abi atako so omonika mutu aza libanda zo kelela abi pesa ye eso aider te wala kisi bolingo surtout na bato oyebi te abi po na eza important na bato oyebi te ne bolingo ya solo po na yango wana po na ba famille mususu yo kopesa parce que obote mama monto ta moko bi na pesa ndeko nanga po ya za bolingo pa nanga abi po na ye ezali nanu ko aider bato mususu na mususu ni ba shege boy na mususu ke Kongo boy o memena mususu bano ba handicapé bano baza obwaka di bana ba cadeau bla mike abi po na ye bolingo yango wana po ya famille ezala ngo ekufa na ngo te za ngo toujours ye po na ye bolingo za kopesa di banda wande o mususu akomeli nga bongo ne mususu ebisinga lobi kosala bolamu eza mabete mais ekomi kolembisa ye kosala bolamu tellement asali yango mingi ye bazongosela ye kaka mabe yango ebali nango kolembisa ye po anika azonga kosala bolamu abi asala basacrifice ebele na vie na ye surtout na famille azongosela ye kaka mabe abi alembi na ye kosala bolamu abi eloko wana ezo na ye te mais azolinga mpe atika maoba otika te malobi eza eloko na ye te parce que asali ebele na kati ya famille mais bazongosela ye nyonso mabe abi alembi na ye alembi kosala bolamu nazwi bamessage nga moko nazela na ngango te ndeko mama mo abenga na Manchester ye pa apesinga conseil ayebisinga mwana tokoba kosala bolamu abi mwana ngai so nabetole lisolo na nga ofongola munoko me lokola yebi nzambe abi tokoba kosala bolamu po bolamu wana efutaka bolamu wana esalaka bolamu wana egangaka abi tolemba kosala bolamu te abi na musu lelo bolamu ya kosala ta musu bane bakolia mo te ta musu bakoko ne bakolia yango abiki mwana nga eloko yo fongola eza makasi mingi mais conseil opesa ngaka to umela kosala bolamu na pamboli mama nga na Manchester merci mingi mama ndenge obengaki opesi ba conseil balobi ke tango osala misa tango osala ba mama na sima na yo c'est que musala ne ekeni liboso po ba pamboli ba mama toza nango besoin na pamboli ba mama Manchester ndenge bobengaki bopesa ba conseil na bino obi ba komelaki na singi ba merci mi ba mama esika bozali ndeko musala bisinga lobi yaya kosala bolamu eza mabe abi mususu ekomaka eza malamu mais mususu ekoma onde bakama mulimo habi na moninga nanga tozala na biso bien toswana te eloko moko te nasala mpe bolamu ebele kaka na biyoka bato moninga ayoka atuna ta ngai te kana mombe banda wana moninga akangisa ngai enemi na likambo na yebi ntina te habi na yebi te sevone ezali ekomi susu ekomi ngaba molimo ekomi ngaba spirituel mais abia na comprendre te mais nasalela ye bolamu yaya toswana te eloko moto ayokaki kaka soki eza balobaki ye mpe azwi kanda alati atunanga te tosilanaka ya bongo nazali ma mutu nango olinga mingi abi nyonso wana ezalaka mpasi mpona bapesa bolingo ndeko mwa alobi na ngai kosala bolamu eza mabe te mais lobi te soki osali mutu bolamu mutu wana asali yo mabe soki akendaki soki azongi eyebi te bosonga nde bozalaki te kotamba na ekengi kotamba vraimen na ekengi bandeko bapesi ba exemple ebele papa ya bolingo ndeko mosusu abike bolingo na ye acomprendre lelo eza na mosusu mpe kokabelaka nde na baki bato ya libanda
kokabela so mosu akina Afrique kokabela bashege babona ezongaki mwa mingi parce que tozotala moki ya lelo ekomi mabe mingi ekomi kobangisa mais tolemba kosala bolamu te tokoba kaka kosala bolamu abi mosusu mpe ezali kaka bolamu te fo bengisaka moto na poto ndoma ebisinga yeya bolamu ezalaka te kaka po omoni osali bolamu obengisi moto na poto moto aye nde osali bolamu ubi ozwi mbongo ti nde moto na Congo asala business nde okomi moto amala mabi te parce que berere mingi biso surtout biso bakongolais yango tozosala ozomona mosu ovandi oboye te nabengisana nyo aya poto boye nasala bolamu eza yango bolamu te po yango nde moto ezobotela biso mabe lobilobi abi mpo na ye vraiment asosoli ke akoki kosala bolamu mais akotala deux fois ndeko moko talubi na nga bibi yaya ngai kuna kosala na nga bolamu nabengisa na nga bato na poto basala nga mabe mais so na bina bengisa na obengisa lisusu mais na comprendre ke mutu na kobengisa akovanda na ndako na nga susu te mbala mosu na ka ke eva na ka na se na nga bolamu mais ke eva na ka ndako na nga mutu akovanda susu te po bato bakomi na kobanga parce que bambeli ezwami mingi bapasi ekoti mingi likambo ya bolingo yango naye kopesa napesi ba exemple bandeko bakomela nga misusu bakomi na YouTube bokotanga bino moko mais tolemba te parce que vidéo ezo continue eza toujours na marche na fait na YouTube o bamoni ona mute bakende komona botia pe ba j'aime bo j'aime nga pesa bo j'aime nde bo j'aime nga ebele boli bokende nga bo j'aime nga naza na besoin na bino pena na kati ya YouTube na biso concept HTV masolo ezebele masolo ebandi na ozonga muke par rapport à neto lobeta masolo na biso ya kosala bolamu na ke EP na kati ya bakouple balobi ya solo motema moto ya lisandoko motema moto eza makambo ebele babita tozovivre na kati ya mabala babika toujours te toza bato ya koseka te kolela mpe eyaka mabe mpe eyaka na kati ya mabala na biso mabe eyaka omona mwasi asali mobali mabe mobali asali mwasi te mabe mais na nyonso na comprendre ke babike ntango mabe ne ye kanisa moke esika bowuti lukata bolamu moko na kati bolingo moko na kati po kokasu kosala bolamu lobi po soki omoni bolingo te otali bolingo te seke ndeko nanga badivorce na mokili tokozwa yango ebele ekomaka lobi na babalaki badivorce basalaki divorce yango mpo ekoma ebele te tolukaka komona babienfait ya mutu na yo oza na ye bolamu nini bolingo nini apesaki nga ntango moto yango ayaki olinga nga bongo nde tokogarde mabala na biso bongo nde tokoyeba kosala bolamu na kati ya bacouple na biso toza nango biso tozongaka nsima totali te asali nga mabe oyo nalimbisa po tokende liboso soki nakoti na kati ya bafamille wana apesaki ezali bacouple na kati ya bafamille natali nalobi ndeka balobaka singa famille ebendanaka mais ekatanaka te lokola singa famille ebendana ekatanaka te toyebaka kopesa bolingo mpona eza yango na famille moko te benga yango famille parfait bango pene bavi bapenda bien bango mabe ezalaka te eza nango te bafamille mosusu soki babeteli masolo na bango otia ofunga mono otiki me bosekaka mpe kaka bokutanaka mpe kaka bozalazanaka mpe kaka mpo bolingo wana bolamu wana nde ezoganga na kati ya famille soki mabe eye na famille koyeba kosolola koyeba komona bolingo wana na kati ya mabota eza très important parce que tozomona lelo mpe bafamille ezobenda parce que bolingo wana ezala susu te bolamu wana ebungi na kati ya bafamille ekomi ya yo yanga tomeka kozongisa yango bolingo wana na kati ya bafamille na biso
ezala mama na mwana tozongisa bolingo wana po kotala na musuli no mama na amemi 9 mois na libumu eume mukete mama salere mo ya mukie akobi ndoki to posa so bolamu wana pota musu mwana pe aboti na age ya mukie ena musu ba katebe ba classe ne po abota yo melelo akobi ne ndoki omona pe na musu pe bozo finga ye de mona mona ki documentaire mo Alexandre na YouTube bana ntela no na Facebook pardon bana mo baozo mama na ba ke tumbe na moto so pe mama ngo bakanga ki ndoki so pa sala ki bangoni ba unite na papa ke tumba mama na bango na moto ta ndenge bolingo esi na kati ya bato pourtant so bolingo esi ndeno yo muto osabola okosabola mute tango mama na yo asali o mabe yo muto mama na nga asali nga mabe yeba kovanda komituna mabe asali nga mena mona bolamu amek nga 9 mois bomu na ye po bolamu na kozo songo jamais mama na nga ata na pesi mbongo mboni ekosila kana ngote c'est grâce à mama eloko osali ni ekoleka yande mo pe mama na mwana kosa eloko moko surtout biso ba mama ba tsana biso ta mitema minene bote ya bo mama po eza facilité pour moi na salo likamo pe na bontali pe non mais tala bolingo zalaki nango po eza toujours bola mutu zo ganga bolingo zalaki na ntango botaki mwana yo obi non na bolingo na tala sima ne ba kozongisela mwana bolingo parce que todo bona bana mingi lelo surtout na poto baza ko beba pona bolingo na bazozwa ngote bolamu na biso bana bazomona ngote bolamu ezali te yo lamu na tongo ke musala osai soni na mwana oyoyi mwana soki pa ofiti balebo te ka ko solo na bana ezo botelo ko musu na kati ya ona via bana bano bazobima libanda bano baota mwana passe po bolingo wana ezate bolamu wana biso aparato ko skopesa na bana biso te bolamu ezokufa na kati ya bana tolamuka kufa ekoti bongo na zwi place omona mama muso aboti mama osa mwana so fono bi oyi mta boti ye asa tata mwasi na ete mama leki te tanti te mama aboti mwana ye abosani bolamu abosani bolingo wana asoko kufa ne so ba kosala yoka ne to komi mitema na biso ndenge ekomi ande ko to garder bolamu to garder bolingo babi bolingo bolamu ezo ganga nde moko ta bisinga bi mama afi omoni bolamu ekufa te ngabo na bise so e bolamu ekufa te seke bolamu ekufa te se mabende ekufa ka abisinga bolamu eganga toujours eganga makasi loko eganga makasi to continuer ko sala bolamu to lembate no kenda ba camarade na peso ba oyanga mbote nazape na ba oyanga oya ba camarade nanga so pe na musu na table na oso les ape bango pe bana se baza ko pusher nga pe na ba conseil na bango te na côté na ba camarade il faut comme na niveau oyo et ça sur ba camarade te comme ma famille so bo wumeni to ba kozwa o moninga za koloba ata moninga lobi mabeta musu na moment na fa kata pona nini alobi yango to ba regarder ba bolamu mususu o bandeko ba osala biso poto na remarquer que to sali bato yo soki mutasali o bolamu sepeli meto mabe o ya yini mutola mbala moko pona ozuta tata ya ko kanjete pourquoi muto aselinga eloko pour bi ke camarade ya sika azala na ye mais ça fait pas sur muto venika o changer ba camarade o changer ka ba camarade o changer ka ba camarade endeko zana ba o zana bango boye ba kosolola boka lesata bolamu moko bandaka nango
ta bozo ke na magdo mo mama vandi bozo le bozo seka kwa lika mususu boka na mususu boye mo mususu na lobango pe na bo frodaki na bis bino me bo seka bakanga bino esa na blo musa mikie omona yo muto okangi yango ovandi nango ate mo mabe moye entre bino bite muto te est-ce que to uti na ete to vanda po eza nini eza toujours bolamu babi bolamu egangaka nando kuna moye yalo bango toujours bi bolamu elesa ti moto ya pamba na ndako bokonzi pona ni papa na salaka bolamu mwana moto ali yango papa sa ede susu te pesa bolamu ezokanga to yekola kosala bolamu wana nyana voice ndeko moko yekuta be atinanga voice depuis Congo tokatinanga voice depuis Congo baki voice ne na ko katango te na tsela bino boyoka kaka popoka bolamu oto basoto beta bolamu asepe na sija bite histoire bon kitoko masolo mo kitoko bolingo peneza munene abi mama fe boy bolingo esili boete toko beta haka po bolingo pene yango de simi nyonso esimi mabala esimi famille esimi ba camarade esimi babi surtout na église babi mona mutu mususu mana ayaki na bolingo ne na église mais église e comme na osaba tu bolingo mwana ça pe solo wanga na tuni bino ponga na ebite babi bebe église et comme ça peut pas tout bolingo ma be mutu ba azene mutu bolingo mais tant que tu m'as connu l'église ntoko to agomeka Yesu kutu malamu boni misia wana luka voice ndeko oyo atina ki voice ne banda Congo asepe na émission makasi alobi eza vraiment kitoko tant obeta sur la bolingo makambo eza ebele na kati ya bolingo tokoba kosala bolamu il faut tokoba kosala bolamu parce que Bible le bien biso ne vous laissez pas de faire du bien, continuez à faire du bien. Ata bazon sele biso mabe to continuer parce que tokoki kolanda mutu ya liboma te yo za mutu normal yo azana ya liboma yo po bandi kolanda makambo ya mabe nono esenge na so sakabola et toyebi ki bolamu epolaka te atanga na zwi bolamu mwana ezongeli nga te ekozongela bana na nga ekozongela bakoko na ngai. Et quand tu fais du bien c'est une bénédiction pour toi. Donc tout l'imbate basali mabe na sali malamu basali mabe na sali malamu. En tout cas nzambe apambola c'était très bien très bien. Yakuta be nkutu bato ba osala mabe abe onde abe makutu bata maboma abitango za tango muto osala be oza mutali boma po eza ndenge ni pa muto osala bolamu yo zongisa mabe so okoyi mutali boma penza solo po yo mo rofa ko muto peneska na wuti na ye aselinga bwe te nzambe pesa muto ya munene te nzambe ko tinga na kwela na berero te nzambe la musanga te po benga na mutali boma te garder ko sala bolamu wumela ko sala bolamu po bolamu ni babi yango ndezo ganga bolamu nde yango ndezo ko simba ba famille bolamu nde yango esima mabala bolamu nde esima bakama bolamu nde ezotona na kati église babi yo muto mesela ko sala bolamu na kati etonga kolemba te kotika te yaya continue ko sala bolamu ya solo ona yeki na mokalo ko partager ko yebisa bino o bande ko bakomaki à propos ya kosala bolamu ya so na yebezali video ya suka te pour toujours ko ba na video na biso we ya deuxième vidéo to banika se ko to continuer yango na sengi merci su ya koleka ndebo bosala te na concept touch boya ko s'abonner ebele ngabi libokema bon ne ba video bo tala yanga bo j'aime na ndenga bo j'aime kaka nga bita ba j'aime na bino commentaire pesa mabete
moi musu afina musu koto sa ki mabezong sa bwe e o sala ngese mo tena sepel ba mwana Manchester ba bengi musu ba komi ba conseil on peut important na kati ya ona o sala na sengi na bino bana Scandinavie bana Scandinavie bolamuka o ezelo kuna bino pona mna ngaba na France ba balamuka ba yaka na bango ebele bana France basaka na hate Belgique Suisse Allemagne Hollande bango so ba yaka ne ba batu bazoke bunda guerre parce que pour avant bango ba ya bino bana koto bo kitati bo s'abonner ça ino na bino na tangi Danemark na tangi Finlande na tangi Norvège na Suède bo s'abonner bo sinon te na enchaîner na ko bananga française oh na changer na ko nanga ba di manini bo saka na lika mo changer ba nationalité na wanga mama ke na ngam Scandinavie pour bana longa pe ba koti makambo bola mukabo s'abonner ebele na sengi merci de susu ya koleka ya soto beto bayi kezali Concept Touch TV tozana ba émission ebele na tikala mingi te eza koya pona nini mabala pote umelaka te eza ya solo ube bakosi na sengi merci na bandeko nyonso o bafolanga ba porte na bango pona kosala interview na yebi ke yo tikali oza couple olingi pe kozala na kati émission na biso pona ni mabala pote umelaka te naza koyamba bato basali déjà 10 ans likolo so monike afinga pe nga pe na mpanzi nga nangi pe toto ya pe kosala mwa lisolo na bino pe bobengi ngai o ayebi nga abengi nga limao na nga privé limao na biso ya chaîne Concept Touch TV eza na se wana bomona ngo ekomami wana bobenga to solola to finga mingi babimi ya kabonga afingisa ba yaka nyonso mwana poto munga afingisa ba mama poto nyonso ba couple nyonso poto pona nini parce que babike biso to yebi kovana mibalite to yebi kolamba te babi côté musala kutu koloba te yango na sali émission wana naza na besoin ya bato ebele pe ba mama baza libanda neti na libanda ya Suède ya bino pesa boza bienvenue ba mama kotinda nga ba voice kokoma masolo na bino ba couple na bino bosali combien de temps na papa secret na bino ni naza nango pe besoin mususu peso ya kala bingi te loboko ya mama babi pasa poto boyebola bate ponga ina osimaka basi ya poto ponga mona mwasi ya poto malgré tout tel Congo to yaki me bashaya biso bakomba bashaya biso mwa mukitoma basi ya poto babi loboko ya mama ba mamo boyebi kolamba émission za ko yana bite bo s'abonner ebele boya penza na libokema ebele bo jemaka ebele to na posa na kasa Concept Touch TV o eza masolo ya sika to solaka so ina meseni ko sa live to no sa pe na live ba boto to vant to sa live ne ebele to solola na sengi merci na bandeko oyo bakobenga pour sa émission na bandeko esi bazwi idée na bandeko pe idée za koya vous avez vraiment bienvenue pour na ko partager na biso ko sa masolo si bolingo esi te bolamu esi li pe karate poto ko ba malema le betito ko meska nzamba wa mema biso to ko suka pe boite pour ta ko na suka émission na ngai na ko pesa oza ki ba idée bandeko ba pesa ki position kota na nyonso babika ni tole makosa bolingo bolamu te na moite mutu babite ko sala su bolamu te na mona ngai ete c'est que bolingo ça toujours na kati mute ba bato c'est que bato ba osaka bolamu meta musu ezo mona na susu mingi te bandeko o sala bolamu ka lisu na bolamu na bino bo pesa susu mwa moto na bakoli na bino na bolamu e mona susu e ganga susu ya koleka babilo kwa tuzabala nzambe na otika bino bongo te donc etang na Galate 6:9 kuna pene ezo balika mabolingo balobi nini kende balobaka oyo ya kolona kobuka bolamu to osala kande bandeko so balobi ekoganga ese ya yo lingo eganga te soki egangi mpo na ote bokati mpo na bana na ote ata mpo na bana na ote bakoko na ote mpo babi nzambe tanga pambolaka jusqu'à 4 génération elandi ta mosi okena na okala me bolamu ezoganga nga penza na olingi ezalaka bo mpo na bana nga mpo na bakoko na ngai
wana tokutani mbala nsima kana baye na nsima kamera eza mopanzi na ngai ezali Audace Milando balobi ke soki na couple bozotambola mosambala esika moko te seke mwana akenzela na ye lokwa tokotambola esika moko aza na nsima kamera wana tokomi mbala ya nsima na émission na biso ekolanda ou bien na video na biso ekolanda kaka na masolo ya kosala bolamu wana botika na kimia na Yesu tokomi na prochaine vidéo. Audace Milando alobi akotika simate akojonga simate. Audace Milando alobi yepe moto abata koti tala mona Swede ya sora alobi boye. Ya bino chaîne na bino yangoyo. Concept Tache TV. Chaîne yeko sala makamba marunga. Chaîne yeri bino makambo ya sika. Oyena abo eyena makambo ya innovation. Olingo s'abonner, olingo yoka 1973. Mobutu nenga salaka discours na ye na oni entre frère et un ami. Olingo ye bandenge nini? Ramba kenanga poto le 24 avril 1973. Yolingo ye bandenge nini le 4 mars 59 journée à martyr d'indépendance. Olingo ye bandenge nini mbirabera salaka album na ya Mayavari. Yolingo ye bandenge nini mort ya Cardinal Malu ya kana 90. Olingo ye bakengo wa 94 côté béa. S'abonner et si konga historien na yadi yo pesa la wana. Poko se retrouver. Abonnez-vous très massivement à la chaîne Nabino, chaîne Makambo, chaîne Yene Écran Miroir, Yene Magazine Sika, Gag, théâtre, cinéma, Makambo Toubé, émission, socio-culturelle, actualité sur l'actualité. Ne zappez pas. S'abonner très rapidement, très facilement. Et ça, la bien ce qui va pour Nayo. Lelo, Toponi, Concept Touch TV. La chaîne YouTube du moment, la chaîne des événements, donc la chaîne événementielle, c'est Concept Touch TV. Alors, pour voir événements politico-social, yambo cannabiso culturel, yambo cannabiso, vous s'abonner très massivement à Concept Touch TV. Concept Touch TV et outil musika et yé bambani pi. Biso tout au côté. Bokoto et belé pour bon na biso ba oyo. Concept Touch TV to ponio. Concept Touch TV. Concept Touch TV barobi bobanga na bino nkombote po alika kan kombo ndenge batiaka na ba TV nyoso me ye na ndenge na ye veri bo s'abonner massivement barobi Europe tombé Angola tombé na Concept Touch TV. Abonnez-vous massivement ba histoire ya bien, émission ya bien, bagage ya bien na Concept Touch TV. Balobi na Suède veut dire ba suédois, bon comprendre, boss alobe moko. Audace Milando. Yonde boss. Babito chama boko. Pesi makambo ju makambo. Audace Milando. Yonde makambo. Kingama lo feka unga. Ngama lo feka unga lianja na tambula sankadima wembe didita beli bodo. Concept Touch TV. Na wase kapona na kanda te. Concept Touch TV. Okochwanga moko awa lianza lisofote bosonja bolingo la misama pana lende nyamazamba sila kasomote. Mimi ngolobeza te awa na Concept Touch TV. Ba théâtre kitoko, ba émission kitoko, ba film kitoko, na ba télé réalité pe kitoko, ba gag pe kitoko. Ate ngali sofote na pesi yote bo s'abonner massivement oyoki bateya oyoki bagag oseki otali histoire opandimino osibango bite mwana mbale yote fona simba elo sekenya na simili tondobo na baki bango mompombo lizemba na likinya to s'abonner massivement vedi vraiment balobi ne zappez pas totikalaka wana to vandela kananu wana na Concept Touch TV yango nde makamba.